Papa Bissal a père na biso. Pour te yebaki bien. Nzamba zo molimo na ye atiki biso. Quand même il faut vraiment tokunda papa na biso. Na komi awa na morgue sikoyo. Na kokoma nanga na morgue na yo okuka déjà babimisi corps à 9h déjà c'est tout. Yango moni na zo solana Jocelyne toujours boulé nanu est-ce que tout na baké na cimetière ni. Je ba bisinga na nécropole 2. Et yango moni siko toujours boulé to kende kuna na mona pe bino boyimba mo. Courage na ma sœur. Mais apparemment on dirait ba bimisango rapide ba comédien musubala banzela. Il y a un programme de la famille. Papa Zaki comédien. Papa Zaki comédien. Donc il y a un programme de la famille. Ce que vous avez un programme de la famille. Oh, il y a un retard. La famille vous élève. Lotito, je vais t'insister, Mama Verante, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Si bateau bazana ba voisine na ba voisin mbote a commis dans hôpital boy à Zongiti. Ça fait mal. Vraiment. Deux ans on a eu kaka. OK, non peut aussi ça na lalo. Et dès to mona ki mambo HG wana ba carte on besoin ki wana ezan ndenge ba médecin bazo respecter binonde to ndenge nini. Contre wana normalement il faut que tuna bato mususu oyo bazwa ki ba carte parce que biso zwa ki ba carte te moni biso doit de la deuxième lot donc le roi bateau de la deuxième tour pour bazwa ba carte donc bateau bazwa ki ba carte liboso bango mutu bayebi ba résultat nini bazokuta nango mais je crois bien nazaki na yaloyi akendaki HG moi contrôle tango akei bayambaki est normal bayambaki est normal donc voilà oui que diable soit bongisi plan na ye Bogota à la gauche, Bogota à la droite, mais ils ont déjà préparé. Voilà. Contrôle médical pesara bien pour la bino batolo bara moi pour la misale les aramo et béné. C'est très important pour ça la contrôle général. Ils ont vraiment malamu mais yo ebika na ndenga ki sasa pe pour que no futa mbongo na hôpital à munene au futa combien pour basala au checking. Voilà. Ba prita msuwe za na poto ndenge ba faveur ba poto bazana ngo biso za na ngoti. Moni biso ezake il faut préparer l'art na yo
le quoi tous ba carte té aucun hôpital général va contrôler yo mais ils ont moins 1000 té je crois. Ils ont moins 1000 té. Donc voilà bango bazana grâce wana pour bazana carte. Je crois traitement nyo soza nango posa a rejoindre. Parce que c'est quoi eza nini déjà actuel salamaki ya mama Chako kolongola muto 3000. 3000 ngana za ba minu balongola ngai mais balongola nga 3 té na yana ba pesinga ba antibiotique na ke na meli na ye balongoli nga D. Ba bisinga yi o etikali wana kendo vanda après 2 mois to kolongola o yango. Ti lelo pe na boya na nga okende balongola nga ti. Moni kolongola mama mukolo bongo parce que il est déjà âgé pour ça ni kolongola e minu misatu ba ner na eza ndenge moko te na biso ba jeune garçon donc bizarre. Vous avez la caisse de la caisse ndenge nini? Il y a un groupe théâtral que moi patron a $10 par personne et tout va bien moi bon que Camerounais le quoi ta ba yandi mosi le quoi ba matanga boy bo bimisi kana caisse na mino ya ba groupe opesi. Tozana ba association et puis tozape ba responsable ya ba groupe. Moni na chaque groupe bazana organisation na bango biso na lo banet par exemple Mama Via tozana cotisation to salara chaque semaine plateforme na bilili film ko eza biso na ya nono tozana organisation to salara to yebi ke à chaque répétition na mois to chaka mois autant. Donc muntu na muntu bazana organisation na bango a NTPC eza c'est pour les artistes mais na yebi ke cotisation liboso ezalaka mais tellement marambango moko boye salami ndete salami bien te et ça la complication je crois lelo bat bachaka société moni pas si ce eza yangwana mais je crois pas ce que ça que na kobunda tam supo na $100 to $50 na ndenge to tonga pe ba relation to tonga mo ba relation na bande ko ebele o batala biso libanda à part ba cacher na biso to benga ngo cacher tête ba transport ba pesa biso pona ba tournage mais bande ko na mutu basunga biso o to sala na bango libota o to créer to koma na bango famille bango mutu bakalika ah moi oza problème o boya $400 mais bazui mutu moko boye kaka o tamsu bosola rabia bimisi 200 kendo zwa mais tamsu pe ba parents na minute wana ezate tamsu pe groupe na minute wana mbongo wana ezate parce que to calculer na ba groupe to ba combien de personnes na groupe d'être biso toi 50 jusqu'au 50 wana ba ka ezate tellement ebele ba misu bazo kufela ba misu bazo sa makambo ebele donc ba misu ba maladie grave so boza na 1000 mo bo s'attendre après 2 mois fois si là après 2 mois fois si là po na groupe tant boza za association bolinga te bo mona ndeko moko azo bela bolinga te bo mona ndeko moko aza na pasi boza censé ya ko aider donc voilà il va pour un peu clôturer et puis image au théâtre baso pesa poto si ça poto za matanga basila que mutoyer boy ba bengani na matanga bon moi que boso pesa ba image a bien té moi je suis contre ça ba kende na bango na avant bino boya ba kende na bango na corps à vie je suis contre ça moi ils sont à disposition monsieur ezwami pe na matanga eza suite ya moi pour s'aimer ba désordre c'est pas gentil nous toza ba éducateur ya masse biso il faut topé ça exemple na batu oyo bazo ya kotala biso mais biso moko soto komo bebisa c'est que to tongate moni to tongate soki famille ezui moi ba disposition mususu parce que biso nde parce que lobi nga zaki wana zaki caméra na kati te caméra ekota na kati te donc ba caméra nyonso ezo suka libanda faute eza ya nani faute eza ya biso toya matanga tokomisi matanga loko wenze toya matanga tokomisi matanga place osala base pona ochana internet omoni ok eza faux tant tolanda muninga na mawa tolanda muninga na mawa toyebi ke internet sango ezo sunga biso na minute oyo na ndenga ba jeté o internet ezo sala ke na place tamso la place moko boye mais ezo permettre yo ofuta tamso moi parler mais to komisa yango référence te pona kosalaka ba bêtise na tango ya pasi to ya matanga balobaka te ke oyo wana finganga oyo wana sala boye eza place ya mawa boye po bo partager mawa na muninga
soki tolobi ke to comme ça en place à désordre c'est que bandeko musupe babando sola na sila il fallait pas baya mais pour ani basimbi bango te parce que bayebi ke bango moi respect za dignité ko batela yango kaya ke koto so simbi tamso ko meno pe vidir mais bo simbi ka bandeko musupe yebi ke yazane faible to mesana na ye to sala boye c'est pas gentil c'est pas gentil je suis contre ça biloko boyezo ezo sale sengote na miso ba voilà merci beaucoup ouais dispatcher pe ba tout ça a besoin ba le micro wana eza bino bazoloba ngo wana bino bazoloba ngo parce que si la kotelemela bapapa nete bapapa leki nete peut-être eza programme na bango esalama na fani. Merci beaucoup. Ya bola mais apparemment on dirait babimisango rapide bacomédien mosusu bana banzela eza programme ya famille papa azalaki comédien te papa azalaki comédien te donc eza programme ya famille biso tokolanda programme na bango oyo ya retard famille ozela ye te Merci. On dirait des enfants. La Kimura, un mot par rapport à Tanga. Ok, merci beaucoup. Neige rapidement. Ouais, donc présenter que ma condoléance est belée na professeur
En tout cas, beaucoup de courage. Courage, c'est pas facile. Ah. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. awa na clinique Kinoise na bembe ya papa na biso ya sila donc tout le monde ovani boy to comprendre te oye déjà motel mikaka problème ezali président ouais tout ça ko to na pesa na bonjour na batutu ba Hollande merci tout ça 9h47 je crois en tout cas mambo na kati pe na pongi na biti moni papa Bisalo aza père na biso auto yebaki bien nzamba zo molimo na ye atiki biso quand même il faut vraiment tokunda papa na biso nakomi awa na morgue sikoyo na kokoma nanga na morgue na yo okuta déjà babimisi corps à 29h déjà siki yango moni nazosola na Joseline tozobule nano est ce que tozotuna na bake na cimetière nini nde bayebisi nga na nécropole 2 et yango moni siko tozobule tokende kuna namona mpe bino boyimba moko ouais président tosepeli bon toyebi te président bon bande mosusu bakoya to ozali surpris mpo koma awa mpo tomoni yo ye vraiment mais bato mosusu baleli ke corps onire ezali onire kei donc toyebi te so oza na programme moko te famille esalaki donc nga naye kaka comme balandaka minunga na matanga so azwi problème quoi donc et puis tokobengana te mpo totuna yo oza wapi parce que na wande na fete basalaka ndenge wana na matanga bapesaka invitation te matanga moto ayaka selon disponibilité na ye et puis na bolingo azalaki nango epa moto quoi donc c'est ça. Merci président. Bon président toyebi te yo za moto ba innovation belé pour to mama chako pa kufi to za awa na mama belé bon ce que ba to pe ngeba yeba mama chako corps na ye eza na hôpital est-ce que ezalaki kuna HG to eza place nini bato babeta place wana corps eza wapi na morgue nini mais bino pe moko ba chroniqueur bozaka ba likuta yo noza no ko lo bakamba mo yebiti mukoto yake na clinique Kinoise awa na corps yo pozalaki mais ce que yo tu na nga yo mo pe ko yebisa bango ka corps eza na clinique Kinoise pardon banela question
programme moko ya bato batravaille pe na ye makambo na ye programme ti epesami ou bien programme eza côté na bino bacomédie mpe ndenge nini. Donc hier tozalaki na famille tokutanaki na famille tomeka osolola bon bamembre ya famille bazalaki bango nyonso tu te famille baoyo bazalaki wana topesaki bango maloba c'est comme si bayaki vraiment na confirmation te fo bakutana mpe soki na bandeko mosusu nde toyokanaki vendredi sikoyo tozonga lisusu na pokwa mpo toconfirme sikoyo programme. Donc vendredi le soir tozala wana na bakambi ya ANTPC na baprésident nyonso to ya bagroupe nde sikoyo tokoyeba programme oyo ekozala vraiment précis. Président Baptiste qui balobi par rapport à un groupement baboy qui est rassemblement baboy plus de 20 personnes balingi ka kiam sous membre famille mais nde toyoka yoka na mato ya bato parce que biso toyoka kaka ke corps ya maman Chako il paraît que ba pousser en outil après le 30 juin. Bon vraiment na minute oyo programme moko oyo tokopesa nano ke to officialiser yango eza nanu te. Donc peut-être soki tokutani na réunion tokutana vendredi nde tokoyeba sikoyo koconfirme mpe kopréciser programme oyo ekozala établi. Merci président Lisso. Okay, merci. Professeur, en tout cas, beaucoup de courage. C'est pas facile. On considère toujours. Ok. On a ça. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.